Bill Clinton a envoyé les gens bafinga baloba n'importe quoi par rapport à une absence à papa chez Salaki. Mais ce jour-là, bon, on est allé gamuter que Bill Clinton a goyer le bamabé. Na regretté na yoka kiango na yoka ki le bibo mabé mais soir na yoka ba phrase ni a prononcer qui. Jibe le même jour-là à un concert. Bon, on a habité un péché, mais il fallait au moins bien à Vienne. À tout dans ma vie, tu n'étais où quitté. Pourquoi, pour quelle raison? Mais on ça bat n'importe comment. Prof en étant à côté la raille, fait lui assister. Côté la caille, censé côté la caille, côté la caille d'Andaku. Et alors, papa chéri a assisté à railler. Il a donné même un paquet. Moi quelque chose, mais ce qui m'a été dans l'anniversaire, Bengaïbo solo la vie na yo, tu ne peux pas continuer d'abatu. Pour JB à un niveau licolo. Big Clinton a Zaleki, Big Clinton sorti sa musique il a comme quoi JBT. Voilà vraiment faut le dire. Dans ça Martin dans ça jamais dans ça la mission on Zamba tinda na mokilité. Ata na sali koleka yo na sala oya yote. Big Clinton jusqu'à sa mort son donne souffle. Ata makambo jiba salité. Jiba za ya za mukolo à niveau na été vraiment azala na respect continue d'abatu n'importe quoi parce que moi ninga na golo bela Bill mabete so azala mutu musu na ngana attaquer vraiment directement. Pourquoi? Parce que Bill aza famille mais aza mutonga na yebi katine. Je peux raconter l'histoire de Bill parce que moi je connais Bill Clinton. Donc Bill Clinton na bandoko ya tina ndako na biso tira parler a olia bona blaze boza ba olia potopoto le musu na sani moko vous comprenez na yebi fi na ye comme Bill Clinton wana kombo na yo Bill Clinton tapese yango pichumbi evanga Bill Clinton so ka to landanga yebi ozomona aza mutoto aider dans la famille na biso ya bandoko ya na parler azo ça peut pas former ndezala kaka bon ce qui est celui Bill Clinton pas si moi je vais comprendre ça na négativité ou bien à préparer papa chéri le comme bé ou bien azaki na projet moi ça la mais papa chéri il était raté bon nandimi na ngate mantanga so na bengi yo na fête na ngai oyete et la première des choses je vais t'appeler pour savoir pourquoi tu ne t'es pas figuré dans kati les kambango au plan d'explication soit ça valable était nga mona bikande dans ça là ça pas valable ça problème té les obligatoires té so muto bengi na fête bon muto za dans grand na ko beta masula petite bon big na bazanta na neka donc na ko beta masula big to ne belé té nga soki na ko beta masula moi na bato bazota moi boye yango na air moko na sona loba makam na ngai sona moni bata maison me baloba ki na zong sileta bata maison me mwandambo po bata maison me bazata na moi bayaka moi mukie pembe na BCBJ ba pousa na mwandambo mage bazana ba babilo muso bazanga o ezana biso na BCBJ ozana ngo mage bazanga ngo mais na pousa moi mukie ta de la forêt ma part de la forêt ngande na zaboe po na beta masolo artiste mususu boe o azana kanala fingi jibe nana tona te mutu na kombeta mukie ezaka mwa mukie wera ata moins 1%. Mais on va tirer le on songa la beta te pona mona muta poser pe na JBT na minicho na mona na ngaba honte donc so tonto solo là tunanga mi papa chéri oh linga finga JB tant pis JB il restera JB tim ko la kufa bon mona ba kunde car le roi JB ozomona Big Clinton ba kundo etant que Bill Clinton papier elengi ya Congo Glody Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro kata to sebela ndamu on se l'a j'ai bien mais c'est tout 6 ali lo zokene nango bomanga loko nyangisa mitata yo moko te uzinga di pa pistolet loko nyangisa notice ba contre indication izate oh ce que yo mela kabilo kama be yalo oui nazo zelo na kati landa ngai olukaki yango au 600 tanga ta posologie tu vois ya podium Alekisi non pakanga makataka ina soko na kabila mbaya kanga makanga ayo moko vraiment solution de Jésus mat solution yango Maxi Bio Café ndeni ni lisusu Maxi Bio Café ezo sala makambo ebele na nzoto ya moto fungola nga mémoire notre traité faiblesse sexuelle hémorroïde OK solution la soir
de Napoléon. Bongo kokate. Non, talo kutu. Maxi Bio Café. Nazombaka mwana. Maxi Bio Café. Et bongisi ibala nanga. Rien à dire. Podium Napoléon. Pakaluya zomi mwana. Maxi Bio Café à base de plantes. Essentiel, maladie, belle les autos. Tension, hémorroïde, faiblesse sexuelle. Ndeko mama, tala lelo komala ba problème ebele, okokaka lisusu kosepelisa pe papa te. Koyoka soni te, benga merve ba solution, po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo. Merve ba solution azali na Suisse, mpona kopesa bino solution na ba problème nyonso. Yo totisami na ba problème na foyer na yo, ozali na hémorroïde, éjaculation précoce, mais la solution. Maman Soki Bokolo. Binisa Bango Cédric, Géline Maboko na yo. Batata mama bandiku. Nalandi sima. Natimbiri basekele. Sekele alikaka timbela barbi awa toza. Zomuna oyo. Izali bwana ukuma rukola mwasi simekoli. Mwe kibokoro yangoyo. Odo betokira no awa toza kibokoro mwasi simekoli. Di oyo eza ya mwana mboka. Omona ngo simekoli Alpha Sum. mini ekoleka. Collant ekoleka. De ceux qui utiango ou utiliser au moni à les formes. Stop. On a la poitrine place qui n'engage ni te. Balobi fetu makamu au centre que au plus à nous tout makas ni na tout ça solution mamutu. On avait bon salo comme le pas mai. Allô, Awatoza. Je veux la pommade Bocho. Je veux les Supovita Plus. Je veux le sirop Bobaraba. Et voilà. Oyo, pommade ya kupakola dans quelques temps pour mona. Nzoto na yo mobali ezongi penza ndenge nzambe akanaka ezala. Toto ba beni. Beni voilà. Yo lingi français trop. Pour oser la forme. Awa toza mtesalaka lokolalia ezala boye. Awa toza nde mtesalaka mavili nanga. Voici le produit magique, le miracle en lui-même. Awa toza Simekoli. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour Nabino Nyos, bonsoir, ça dépend, Herbo Landabiso, partout dans le monde. Donc, Martin Engi, vitesse sa fusée, Sola Likambo. Ndena Lobara, toujours Likambo Nanga, na motote, et puis Likambo Nanga, zana ndenga mabete, Likambo Nanga, za rapona, l'arsabino, ba actualité, ba news, tout, et zoleka, nakati ya mbora Nabiso, surtout mboro ngana linga, République démocratique du Congo. Côté musique, côté politique, côté vie à bateau belé, côté marambo belé, yangonde na le bara Martin invité sa fusée Sola Likambo. Donc na lukara place ba actualité za pona l'arsabino, mais bozwa on ndenga mabete ke ngamo luki makambo ngasoki kinanité. Donc merci à trop na ba fan to ba Holanda biso na www.elenga-congo TV pour esa chaîne o ngana za na travail. Il faut toujours kotanga kombo, il faut toujours ko komisango, il faut toujours ko matisango pour Martin invité sa fusée Salande, Boulonde, partout dans le monde, bah éviter éviter sa fusée au Meki, au Kangami et pas éviter sa fusée sur la Likambo. Donc lelo troubé tama solo penda il y a JB, Tozana Floris Sadiko, donc bon comprendre moi quelques temps, azole kapenda te pour santé zaki bien te. Tozane awa mettre sur la pour comprendre l'idéologie après maladie n'a habité sur que sili mais beaucoup et bango na www.elenga-congo TV Martin Engi Sola Likambo vitesse sa fusée. Bonjour Floris Sadiko. Ouais, bonjour Martin Engi vitesse sa fusée.
santé siko ndenge nini po toyokaki biso tu et puis nga monaki nzoto ezalaki bien te ndeti kaka nga molobeli na bango santé pende eza bien te mais nazo focuser tozosalaka mosala po mosala nde tata na mama tala kaka santé ezalaki bien te nayaki na hôpital namonaki yo boni sikoyo. Ouais Martin, merci pour la parole. Je suis convalescent donc notre Bela mais nazaki pour opérer. Mais Dieu a fait grâce, il est très bien. En ce moment ici, nous allons continuer avec ici. Mais ça va quand même vraiment se rétablir. Ça va sur le boulot, Roso démarrer boulot. Donc, boulot vraiment, on a démarré. Déjà, semaine au détour, on a lundi à l'élo. On a répondre. Mais Makambo déjà na moni fonga minango. Alors Floris Sadiko donc talara ba fan tout ya papa chéri Jibem Piana donc Mikolo ba ozelara ba de mats na bango ba fan surtout ndeza la kakapo yangonde Makambo donc yangonde ba zeli trop yangonde ba bazozela yangonde bandola mbela ba tukitoko donc comme qui déjà na suka même nga na studio ndiaye na zalaki wana donc na monaki déjà kota ba animateur ça va déjà donc to zelara biso tout actualité Jibem Piana ezalara tout nara abonné album siko to comme na niveau nini et puis ba concert ba marambelé à papa Chiro to bengara Motopamba. Ouais, ndeka na ebisa kio la fois passée que to closer ma ba concert monsieur so ezali balibanda pour na suite il y a finissage d'album. L'album est déjà presque au terme, il y a aussi ça déjà ma solo tout. Donc à la mingité, tous en ont déjà sur le marché. Mais tous au bétail va concert où ils normal, ou bien que ça soit pembe les normal. Mais ba contrat miné ni aucun de kobimana loin tout suspendant qu'on pour na ba prépare pour na finissage d'album. Donc c'est ça vraiment. Donc papa chéri se porte bien, Azal bien, place Azali donc il y a un vraiment. Alors Floris Sadiko batutu balanda siko donc une émission Martin invité sa fusée na bato mabe balandara na bato malamu balandara biso tala biso te bino tout bozara ba fan na biso donc oza mabe oza malamu etalinga te oza fan na biso toujours donc sur la catégorie siko papa chéri ogoche na niveau nini robenga nani siko teke bino penda ya makila ya papa chéri Jibem Piana Motopamba. Papa chéri place na gogochaye premièrement c'est un monument. Il y a RDC, 4e génération, même si le nom de la 5e génération est bimité. 5e génération, je peux dire, sur 5e génération, c'est Ali et Goza, petit frère Inos. Donc, 4e génération, on a Nion, Sochomoni, na mission, sur Bimo, Baotika, na 4e génération. Donc, à un monument. Deuxièmement, c'est légende. Nambo Anabiso. Donc, à ça, grand. Donc, la place n'est en monument, légende, donc ancien, donc il y a musique congolaise, il y a jeunesse, donc il fait partie, il y a un niveau. Alors que Yangwana est-ce après papa chez Inos donc on a habité artiste musicien basé belé dans Mboka la biso donc on a habité ceux qui chez bon moi li papa ben nini. Non, parce que tu vas définir en bien té. Tobi première génération ba wendo ba papa la biso deuxième ba taboulay ba franco troisième tout le monde ba zeko langa zomona ba bimana bandenga na ba 4e génération nde mona wenge bimaki le leader de wenge était papa chéri binadama Jibem Piana et alors totali ba nde comme ça ba bimi so landi bien au moins na 4e génération ba faire cher de poule et pas moi na 4e génération ozomona tout le monde ba fali pour ba 4e génération on a kaka ba missionnaire so ba sele ba na ba peka na 4e génération ba créer génération T mais génération ego créer mais nde à partir ba pecho ba bimi yo ba inos wana ba bimi na ndenga na bango mais ba o na sona ba bimaki na nzela wenge abetima bimi donc ba sali génération T muta sali génération o ba sali ba génération même ba déplique ba na 4e génération ba côté na 4e génération nde ba bimi donc to ko be ba 5e génération T 5e génération moi ego za la ba petit na biso inos abimi na ndenge na ye moi ni tanta abimi abete pas mototé donc génération ba ngwana ba nde ba 5e génération. Alors Floris Sadiko donc moi Makambozo le kama Mikolo par rapport à invitation likamo invitation o ya Bill apesa ki Jibem Piana na ebité yoka epe mo marambango par rapport à marambango pour l'anniversaire mon message na ebité so rolo bani par rapport à Bill na Jibem Piana o biso tout yoka par rapport à invitation ya Jibem Piana big toi la sasaki anniversaire
avec c'est papa chéri. Donc suite que moi na yazando de papa chéri. Donc papa chéri ne se figurait en fait tango. Ah ouais. Mais na yoka yango pe, na yoka yango. Mais je ne sais pas na landé suite nango dans ce que Billy a siliki a lobi mabe ou comment. Mais ils par rapport à Noït, ne bison piana. Na ebité Hollanda qui ont tout sur la banda, tout bangaté pour tout solo là. Donc aux invités ça faisait donc les émissions tout ça là par rapport pour tout claircir ba tout en DK, tout ça côté Bill, tout ça côté JB. Na fait tiwana yo yebi maram na loba na fait tiwana ba pesa ki JB piana papa chéri moto pamba invitation il fallait aya ko se présenter na fait ya moi na ba pesa moi valeur ba honorer mais JB piana aya ki pété donc c'est ça après wana tout moni même ba to Bill yo momo ba le kaki na TV critique à JB moi ba marambo belé na ebité d'après bino ezaki nini ko ya JB piana yonga linga yo zala ko ya JB piana te ezaki par rapport aboya ki na yé moko ou bien azaki na ba marambo bande ko sala yango moni ba réaction mo ya mabe et salami kota bi na komba JB piano bendengeni. Ah ouais je vois na mon place OK. Donc JB piano bila beng saki. Mais je me souviens c'est le même jour on a au Bickinton ils avaient fait yanini mais papa chez ba beng saki na mariage moko bokende ko beta. Ndaya quitté talke parce que bazol ba fingi papa chéri mais ils m'ont dit c'est les gens que Bickinton a envoyé les gens ba finga ba lo ba n'importe quoi par rapport il y a une absence à papa chéri salaki mais ce jour là bon on est allé gamuté que Bickinton ko yo lo ba mabe na regretté na yoka kiango na yoka ki ke lo bi ba mabe mais soir na yoka ba phrase ni a prononcer qui jibé le même jour là ça un concert. Bon, il fallait au moins bien vienne ailleurs. À tout ma vie, tu n'étais au quitté. Pourquoi, pour quelle raison? Mais quand ça bat pas n'importe quoi. On a mon écoute là, on a colo bana Bill Macasté parce que Bill Clinton ça leki, il y a leki, il y a leki, il y a binadam. On s'en prend parmi les musiciens, ça parmi les petits. Naibika respectera bien. Le prof en étant ba côté la fait lui assister côté l'endengeni loba ba côté la gaye ba censé ba côté la gaye zibayaka ko ba côté la gaye ndaku et alors papa chéri a assisté il a donné même un paquet moi quelque chose mais ce qui m'a été un anniversaire bengaye bo solo la vie na yo tu ne peux pas continuer batu po JB azana niveau likolo Bickinton azaleki Bickinton sorti sa musique ina comme quoi JBT wana vraiment faut le dire ndato za be Martin na sala jamais dans sala mission on nzamba tinda na mokilité ata na sali koleka yo na sala oya yote da Bickinton jusqu'à sa mort son donne souffle à ça makambo JB salité JB za ya za mukolo à niveau na été vraiment azala na respect asa le fera kuta na vene asolo la vene kotinda batu ba n'importe quoi parce que moi ninga na kolo bela Bill mabete so azala mutu musu na ngana attaquer vraiment directement pourquoi parce que Bill asa famille mais asa mutonga na yebi katine je peux raconter l'histoire de Bill parce que moi je connais Bill Clinton so ka en chance Orlandanga ayebi Bozilo Mela na Kasafu wana Lukandu ayebi Nono Lomela ayebi Blaise Eboza batu wana ce sont mes frères dans la famille wana Lomela Bill Clinton na bandoko ya tina ndako na biso tina parler a olia bona Blaise Eboza ba olia potopoto le na sani moko on comprend na yebi fi na ye comme Bill Clinton wana kombo na yo Bill Clinton ta pesa yango pichumbi evanga na la Genève Bill Clinton za musicien la Genève bazwa na wenge wana na Genève on comprend mta pesa comme Bill Clinton so Bill Clinton Mackinton tengo ndani dangwe so la nanga azoeba mama loba Bill Clinton mta pesa comme bwana za pichumbi evanga azalaki guitariste na nini na la Genève leader na bango zaki nani seki si nani na bozileni ni mwana kasa ya Kutino Thierry Womo ndazaki président na ye Thierry Womo mta Bill Clinton à ce moment là Bill Clinton azala na difficulté au saranati ndengeni do bano difficulté fi ngana Bill Clinton bien difficulté pena fi ba rozola animateur basaki da animateur na Eric Masudi wa boka lele pana nini Chakuli Bondas wa boka Chakuli Bondas Eric Masudi azaki pas venir sur question perd son âme ndazaki titulaire na Bill Clinton bando boka bien na yebi krina ele boso kutu azoboka se wana zibili ba boye Bill Clinton so to landanga yebi ozomona aza mutoto aider na ba famille na biso bando ya na parler azo sape ba forme ndezala kaka alors aza mutunga na ko lobele mabete ma famille ezali mais conseil na ko pesa ye Bill Clinton
aux artistes déjà na Congo to yebi obeta musique no bien respecte les aïe respecter ba mikolo so mukolo a été benga vie na yo solo la na JB Mpiana aza grand ceux qui ozo se retrouver là na wenge ozo beta masola wenge parce que JB Mpiana aza salvator de la patrie a sauvara wenge asala ke wenge bima pe ba masane ba yeba na pe ba masane pe ba zubi no sko ba Bill Clinton le pe boye bani respecter vie na donc ce que je peux dire à Bill Clinton c'est ça. Soit ça moutou yoka aroyoka. Bill a na maison mère a na maison mère les lopé à salapé orchestre nae mais to momo na epé akangama ba papa chéri les loto kamaramba bongo et ça là qui moi bien c'est comme si pour moutou jamais arrose décision bala moko na les kabo et bien moutou les kabo lo ba c'est que peut-être et ça là qui moi passe moro boeti au mona balobela papa chéri bongo et ça là qui passe itam sous peut-être pour na fête itam sous moi likamoro ezaki na c'est on obendengeni. Bon ce qui est ça Bill Clinton passe moi je vais comprendre ça na négativité ou bien à préparer papa chéri le ramabe ou bien azaki na projet moi ça la mais papa chéri il était raté bon nandimi na ngate matanga so na bengi yo na fête na ngai o yete et la première des choses je vais t'appeler pour savoir pourquoi tu ne t'es pas figuré dans kati les kambango au père d'explication soit ça valable était ngamo na bigande dans ça là ça pas valable ça problème était. C'est obligatoire de faire des choses. Il y a des choses qui sont mais attendez moi paquet ou bien ayakite après un jour soit ça nini attendez il faut tout non faire na yo ou bien peut-être vous avez besoin au ça la fait non ma bé et puis attendez paquet ce que fait attendez paquet mais bien qu'il t'en pas lire na bien ndako na iti c'est grave j'ai pas mandé kabele lelo d'abord j'ai pas kabele bien qu'il t'en ante kabele déjà après ça non à son temps même Sophia yebindeni papa cheraza mutu moko boy so mutema na ligne sala likambo asa mutu ma ba prestige te yemo bebe kinto na yebian jibe za mutu te ba prestige pour sali be sala boy yemo ka yebian après ça jibe temps mais ko finga nde jibe ko tinda ba finga jibe ngana mona ke asali maele ta sali kibolole so que réellement matindi ba to yemo fingi wana za maele te za kibolole on comprend parce que il y aura un jour ngapela ko za netinde be netipe na bon ngana fana na epena trotter za inde ba nyani ya ndova mina bandiko nanga nako ben sepe na fête nanga so ayete ça m'est égal pendant la mutu mo pa na fête nanga mutu mo pa na fête nanga bisenga to la fête Bill na bi kinta zaki alobi nguta micro bomoni mutu na na yete papa chéri ozomona ndako nguta bisanga ke ba servir ba nga premier tour masanga comme deuxième tour asomba ki na mbongo na moko. Oh, non, c'est là on m'a dit chez lui c'est lui qui était Azaki na invité na gada. Donc soto rolo ba feti wone zaki premier tour ya masanga batu ba milay na bango. Deuxième masanga sili batu ba komosomba bango mo bende. Papa moi j'étais pas là, il y a quelqu'un qui m'a rencontré. Non, j'étais là, on a fait à Bill Clinton. Mais Bill Clinton la fâché qui papa chéri a quitté mais fait c'est comme si de Goutaki fait ba servir biso kambala moko comme il y a deuxième tour. Et comme na somba tina somba masanga na ngamoro ya kosomba na bia bo somba ya somba mais na mela premier tour deuxième tour ba ya ki souti bon na yebité soki ezaki insuffisance en bon mais na limité mais moi m'a raconté comme ça parce qu'il y a pas papa chéri binothèque ba fan club ba fan et belende bien bazara partout dans le monde donc moi message ni borolo ba pona ba marambo zo sala ma pona ba tutu na ba leader ndeti minene ndeti Jubé Mpiana za leader munene donc pour toyoka ki ba misusu na ba commentaire d'émission ba loba ke belé ba critique ki ba loba ke belé moi message mke ba tutu ba Hollande biso siko ba critique ou pas c'est pas un problème ce sont des artistes hein. Il faut pas avoir la critique na bango pour ko bongisa par rapport à fait donc par rapport à fait ba bongisa quoi bon par rapport à fait bon nanga na romona fait mutu ngana Rolanda ngoti wana za vie privée ya Bill Clinton songa la komo kota na ba via Bill Clinton za passe nga moninga Martin nga mingi na lobela ka pe na loba mbeta mingi makamba JB c'est un grand bon mutu za dana grand na robeta masola petite bon Bill Clinton na bazan tana neka donc na kobeta masolo Bill Clinton belé te nga soki na kobeta masolo moi na bato bazota moi boye ya mona air moko na sona loba makam na ngai so na moni bata maison me baloba ki na zong sileta bata maison me moi ndambo po bata maison me bazata na moi bayaka moi mukie pe mbe na BCBJ ba pousa na mwanda mage bazana ba bilo muso bazanga o ezana ebiso na BCBJ ozana ngo mage bazanga ngo mais na pousa moi mukie ta de la forêt mais à part de la forêt ngande na zaboué pona beta masolo artiste mususu boy o azana kanala fingi jibe nana te wana te
mutu na kombeta mukie ezaka moi mukie wera ata moins 1%. Mais oh batika le wana songa la obeta te pona moni na mutu apusa pe na JBT na minicho na mona na bango te. Donc so tonto solo là tunanga mi papa chéri oh linga finga JB tant pis JB il est JB il restera JB tim ko la kufa bon mona ba kunde car le roi JB osomona Bill Clinton ba kundo etant que Bill Clinton osomona na moment na yo ndo moni wemba passe un moment mo be succès c'est le go ici là mais moi je te dis je suis ici à la télé la question pour être champion sur bateau balandela batala rapport c'est quand la ming ba TV5 ba bloc wana Batouni. Quel est l'artiste qui a fait entrer la musique congolaise na étranger, na occidentaux quoi, pas nini, na Europe nini. Il y a quelqu'un qui a cliqué Batouni c'est qui habite c'est Papa Mba. Ba beti maboko. C'est ces jours-là on a comprendre que oh papa même dans même musique na biso yé banana monde. Mais ba comme ça ngolo ko la ke ba msu bango malelo oh ngam na bimisi musique libanda. Yo bimisi musique libanda mais taba finin bouton na ba bi papa mba pone ba ba yote. Donc on a mona ke mutu mata to ntolo mais papa manzo na lega on yene tabimisa ozo mona za lo lenga mona to mona lelo wenge se bimi wenge se JB lolo bon chic bon jabat ba comme ba propre ba misa ba comme ba propre ba ngola tabia o ba ke bana mindelo JB ka bimisa bana mindele yango na fashion même so aya ngolo baninga mko fashion aka za na ka bana mindele sko bazo chanson sko ba formule donc il faut tout na nga makambo oyo na mutu oyo akokana mpe na JB o akokana JB te na pese ka toliki donc so fini JB tant pis JB reste JB place à Sali donc c'est ça. Alors merci à trop donc mesdames et messieurs voilà bino mon bozui ba réponse na bino donc nga musala nga ezara boulot donc akoyamba batu bo kondana rapenda biso pena mingité ba journaliste ba chroniqueur donc ne bolo baratu donc ngala linga bino makasi ba fan tout botel biso posogo au talinga au sada commentaire c'est que Hollanda quand même et ça la moi bien donc pour biso ngala za prêt donc na mbara invité bimisi ou ezakati na donc biso tout a un problème té donc au mutana on a besoin et on est à l'obara et ça émission il faut rotika mutu libre à l'oba akoloba na to ki o azapo batunyo so ba mona ke ezaki caché te ezaki robombo maté ezaki une émission et on monito ça qui kuna peto ko sala koto donc ngana on peut ça conseil na ba artiste belé na biso mboka na biso République démocratique du Congo il faut bolingo ezalaka ba misusu bazama wa libanda baza partout na monde ba e ba rapenda likambo ba bengi polémique te ba e ba yango te soko yambi bato IDP soko yo ka ba roloba pona bango o yambi bato majorité yambi musicien boye polémique il faut boye ba ko sala ngomwa ba biloro moko po ezala tala ra vitesse affichée Martin Engi nazawana alors Flodi Seriko to chité déjà donc pona émission to ba lelo pena to roloba moi troté et senga oloba bo BCBG ba loba kité yango moni et senga penda oloba moni production oya wenge musique maison mère akufaki donc tokende biso tout na day to monaki par rapport ya wenge BCBG donc na habité ce qui problème en ezala rare makasi ou bendeni parce que azamutu oyo aebani donc boyebana ki to mona même na ba anniversaire ya mwana papa chéri tam soupé le roi de la forêt ayaki to mona ba mambo belé par rapport na bino présence na bino na de moni production na habité ce qui et c'est nga ki nini non de moni production moi même j'étais là na si to kutana na yo pekaka bon biso zo bato ngako se figure de po moni baranki na moi koma mo azara mutaki ngani ekomba mambebele donc ezabena bata BCBG msuba se figure ki bayaki na bango mais en huis clos en huis clos moni nzetambila ibima partout nde baloba eza nzetambila day vraiment pas son nom moni production biso za na te poto finga rabatu to sala raso n'importe quoi et day za day baranki na musique za pe baranki na musique sauf que au moins mutum so lokolo rankin na likambo boweli na yete mais biso moi quelques-uns bayaki to zala na biso wana personne nom au ratoko lo bayango wana na moni production et le cas non peut bien bakundi pe na kimenyo so donc yango wana kaka na moni logo na ko façon zo le bela yango wana kaka oh mais yango wana donc on fait pas la fête lorsque ça bouge chez les voisins c'est papa Chara dit ça biso za bato to sepela to beta maboko soke baby et pas mutu mususu moni portion tiki biso aga VP na yebana na ye vraiment personne n'aime c'est ce que je peux dire c'est ça. Alors
mon message à Soukana ba bien fan tout ya jibem puis na papa chéri motopamba donc au tout bol na biso surtout na émission et puis na ndenge ngai na sala na batu trop émission vitesse affichée Martin Engi sola likambo ouais Martin Engi yo yebi donc son manga lo na za noir d'ailleurs ezaka époque et période où il y a matanga il y avait maudit pour na ibara viona. En plus, je profite à l'occasion et à ça, je peux sur mes condoléances na famille Miti, pas tout père de papa Nabiso, papa Amuninga nanga personnel. Papa Amuninga nanga personnel, Océan Pacifique, Miti, ato bung sa papa atokunda qui est déjà samedi, na kuna na nini na ni cimetière ngoni na zali kolo kuna, j'ai oublié encore le nom. Alors vraiment j'en profite et repose mes condoléances na Océan, na sœur nanga ma fille, na pesi Rocky veut aimer Jeannette, na pesi ba petit nyonso o ya famille Miti vraiment tokunda ki papa bien, boza na makasi ya ko assumer ba intérim na ya ko zo relève na ye vraiment papa pe manakimia ndo moni wana Océan vraiment mes condoléances na yo. Na bosanité na pesi sous na pesi amina ngai sous na États-Unis modèle wa Manakio le jeune millionnaire papa yoyo Umberto Dinicheche Yannick Vita na bosanité musika na zana José Ngudi masana zana Koweït maison munene vraiment ba vrai nyonso ya BCBG na pesi bino bonjour Floris Sadigoye yo check c'est pas pareil alors nazalaki opéré et l'équipe. En ce moment, je me porte très bien. Donc, vitesse affichée, yo mo yebi. Journaliste mo lobelima. Pour moi, yo ozana parti prité. Ngala sepela na yo. Na sepela na va ça une mission. Oyebi sa nganga obi ngande na be na côté la mutute. Na roloba. Pe na mona ko côté la ngate, au côté la pe ba wana te. Na mona pas que yo ke pas vient na biso mususu wana, au selpe mission. Ozo ne peut pas biso pas de cette mission. O ke pe so ba faire mususu wana o so ba ina biso makasi au cette émission. Mo o yepe sur de cette émission donc na mona ka ozana partie prité. Donc ça me fait du bien vraiment continuer na musala na yo nzamba a rosunga yo na cameraman na biso qui est le nom encore Nicolas Sanga ta chapeau te mêler là ti chapeau donc l'équipe kitoko donc après si ba venir so Floris Salto hier yo check c'est pas pareil après si papa chéri là où il est vraiment lobi na vani na yo kanzembo oyo kisinga isoni ndengo boyi obi nzembo ana il y a anti-terror. Oh l'amour, pourquoi ça mouissaka boye? Oh l'amour, pourquoi zalaka mokonza baime? Nungu. Balinga te, bazo salaka koyolingi. Zadio Kongolo. Dali nzembo. Balinga mo père mo vanda kana bi. Les seuls musiciens wa yemba kozoka lo babina vérité. Ya clair, eza moi mbali ah papa. Nze monini yo. Omoni ya jibo aussi plabi ta jibo yemba personne ize bonga na lembie bolinga ba coin c'est passé époque ya ba lettre d'amour révolu ba petit dragueur azo yebisa mobali moi ça mobali ke na lembi ba petit dragueur na lembi kutu maman Maria mon santo n'avait jamais été dragué alors ba kutu maman Maria go ba draga yete mais abota Yesu. Donc, il y a balanga. Dans le texte, abonde tolingi. Oh, tenzembe komi kota kiawa ebimi kune koti. Donc, on a bilo basi donc papa chéri, vraiment, dans la balle de match, toka banzemba ba jawana, banzemba lo ba shuila. Les pouvoirs publics, ministère de la santé, ba pekisi promenade d'été. Ozoka banzemba oka, azab sa moi si ma meza vérité, a flatter ta ko c'était moi c'est ma vérité. Vraiment merci beaucoup Nayo Martin Yingi. Merci na bande ça va vrai tout. Alors on a profiter bon limbisanga parce que na fongola da boîte. Tozawana avenue Mbole qui mwenza Mbole numéro 13 tozawana village Sadiko dans Sadiko 2 toza boîte ezana mini boîte qui toko ezali bar likolo ezali ba chambre split ezali téléviseur place mais dans ba biloko bien vraiment na senga na bino c'est même pas vrai boya bateau même boya ba vacances place à bien moi ma lit les ali wana toza ba chambre wana vraiment boya pe beaucoup la Floris Sadiko mbongo papa chéri président ML
après digital, moi, tout le monde, bon, on peut continuer. Maintenant, tu vas émission peut te foutre. Donc, vraiment, ça va me faire du bien. Donc, ciao, on a bien trop, donc je suis là, check, c'est pas pareil. Alors merci à trop, donc ndeka na lobaki tokomi na suka ya émission na biso na lobaki na ndoloba trop tende mosala, donc ngato kizua ngato lobi ngato salinene ngato fingi ngano kipete ngande boulot aux invités service ba lobi sola likambo, donc Floris Sadiko obosana ke loro moro boye. Ouais, Martin, mais yo yeba nga pena za artiste. Nga on a gradué la musique classique. Dans et là ezanga na yelo guitare na ndoyembe. Oh malo batro. Alors na profiter l'occasion na banda de travail parce que na tika na ba travail ma musique en haut parce que na côté na business il fallait to iluka pour to la moins stable dans la vie. Mais na ça le mo be mikolo goya na beta acoustique moi 10 chansons JB piano. Donc na zo bongisango déjà na congé oyo tito koma ba août. Na robengisa moi bato papa chéri ba yoka banzembo ya JB piano. Donc ba yoka pena ba kanyimi subo oh JB mto yemba donc on a déjà quoi annoncé Kalami Tezoya. Merci à trop na Azmak la canadienne vraie chérie na kata Canada, donc anniversaire né ezalaki déjà le 23 donc juin, donc joyeux anniversaire aux ara na moi et à juin donc silika até joyeux anniversaire na Azmak la canadienne, donc babi vraie chérie moi c'est kitoko oyo anniversaire na et l'équipe na donc na ndenga kitoko donc Junzambe abimisaka na mokili nde yango wana, donc il faut qu'on féliciter ko bois kele ba fleur Azmak la canadienne babi la congolaise, donc la congolaise balobi mère wana azonga rara jeune balobi mwasi wana azonga mwana 20 ans kitoko wapi balobi Karine Chamba, donc vacances yango déjà ezo ya déjà donc Kinshasa to yamba penda bana pote belé na Europe na Amérique na zi même ban Afrique to yamba bango. Ceux qui ont Kinshasa ou RDC moi na poto balobi ceux qui ont na micro OET ya lenga Congo TVT ceux qui ont Kinshasa te il faut ba mona pinda que visite moro boye ou l'équipe na micro et ça la bien, donc bobenga na numéro eza surtout WhatsApp bokoma bobenga donc tant boya Kinshasa tozana bino toujours, donc merci na bino nyonso bo 8 ans ya kolanda ngai Martin invité sa fusée na Elenga Congo TV, donc nazana bino maele, donc balobi tina suka Butalaka. Ciao. La mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.